Alors bana monde entier ndé bota la biso partout dans le monde ndé bota la biso boye ba na recommanda donc ya Willy Moucheni m'a recommandé biso to si sa polémique oyo po ya za partenaire et émission oyo donc toujours na cadre masolo film na film news Papi Kelly toujours n'attend to ke ne rokuta nsaken pia na siko na depuis pour maniance to sa réconciliation makambo ici là ya Willy Moucheni code mboka 00243 toujours na recommandation sali ke poto sala to si sa makambo oyo eza aussi la kaka siko ne bomona ba do le kaboy tout ça en pleine journée donc to na kata ville donc liboso so bo ya Willy Moucheni a moni place oyo en compagnie tikani tozali 00243 donc écoute na ken piana na depuis pour maniance pour makambo il faut ici la toke na polémique oyo tiwa pitoni koko masanga yo yebi encore une fois JBK production boza toujours n'attend bomona ndenge yoyo casserole Yoyo Casserole a sa réconciliation entre Ken Piana na déplique pour ma nuance. Alors déjà numéro dans un téléphone au bout de la partout dans le monde et ça plus 243 toujours ya Willy Moucheni 89 89 84 500 plus 243 89 89 84 500 Bros on a sous na plus 243 toujours ya Willy Moucheni 81 04 78 885 ba numéro dans un pour ne pas trop parler to kutana Ken Piana na déplique ndengeni to aussi ça makamo après avoir bitumba na bango pa bunda rinanu so ba sisi ko bunda a to sali bango réconciliation to kota toujours na film news avec Papi Kelly. Merci à suivre Déplique et Ken Piana Pito parle toujours film toujours mesdames et messieurs ndenge to annoncé rabino que awa na film avec Papi Kelly et puis votre humble serviteur Yoyo Casserole boromona makamno bomonate bino bozo mona côté na ngato za na l'homme d'ouverture depuis nuance pomba ya nuance donc yebena donc nda simba mabende abiaza pomba na bango kota nuance koto beto na l'homme apito pas les Ken Piana na bige pote za déjà rebouché to bani non na Déplique pomba nuance pour to za na msoba confrère c'est entre nous to bani non na leader pour to sur la moi qui ouverture et puis to recommande na masolo ya apito pas pomba nuance bonjour d'abord. Ouais bonjour Yoyo Casserole. Voilà. Ouais. Bana poto ba otala yo to za na bango na ebite lo nyo kokolo ba toujours na cadre ouverture quoi. Ouais na remercier bango kaka na nde ba yambenga bien en tout cas poto yo faut sambela ke bande ko na so bafanda na poto nzamba pambola toujours bango poto pesa bango rien mais biso to kendaka to zwaka to yaka ko duma ana Kinshasa donc batutu ba na poto mobimba donc tina États-Unis partout en tout cas merci Nabino merci ne boyambe album ouverture merci de vous soutenir donc yangwana yonde na roloba ozang zarabiso maloba pomba nuance m'expliquer biso tant comment na terrain ozayo morote quand même oza na frère na yo héritier to bimisa retirada je pense pesa la marché des disques frère na yo peut encore une fois Robino Mundi bo chiffre 9 Sarbati brigade Bajino donc tout le monde mais réalité à Kiner il tapote ça des choses différentes tant comment na poto au centre yo moro ouverture ndeni ouais en tout cas tant comment pena na poto na santé qui na pena par nanga ndenge poto mikakatano bakanga yo nanu to ko voilà mais na par nanga pena ki eza na ba mère bana mikolo ba yaya ba soutenir pena plan parce que ba bisinga ki ba ndima ki te ki na ko sa musala oyo voilà yangwana na so remercier bango kaka parce que na ba yaya to ba bimisi ba sa musala bien mais biso to na par na biso bango pe bana ba par na bango quoi voilà en fait c'est ça quoi. Voilà merci leader Pomba nuance Déplique donc expliquez-nous biso Pomba nuance pourquoi. Ouais Pomba nuance c'est ça par rapport à nuance na salara donc chaque jour le roi fallu voilà problème est voilà et yangwana kasi balingelanga ka pona bongo balingelanga pona bongo biso dérange biso te eza musique ya Congo richesse ezaka awa bon c'est la kezo richesse na Venezuela richesse yango na Congo il faut toujours richesse awa donc mbote pe na fali pour pa place azali merci na Bouba merci na ouais donc on est venu pour danser tout pana balinga on est posé bena Pomba nuance on est parti pour toute la nuit maman voilà ngana on va musique à bien soko kangi misu ya présent Papi Kader oloba bena ke fali muto yemba et puis tout bena obono ko mi bomba donc ok bena fali problème est on a bi richesse ça out donc le Congo a richesse en toi on a Congo ngai dérange ngate ba tout wa sazarda balo ba dérange ngate ne sala nga bien sala nga bien parce que
na moi moke on azwa na olesa moi brandi maman bébé moi mère na biso mon bébé l'essentiel quoi. Voilà, merci leader pour maniance tous non moi moke mais koto peut tous na ken piana plutôt parler toujours d'identité ta very strong historia yo yebi toujours na cadre idéologie depuis pour maniance toto zana déjà plutôt pas les ken piana expliquer na biso qu'est-ce qui se passe entre yona frère Nabiso, artiste et musicien congolais, oiseau défendre drapeau et moka en tant que journaliste. Ozo welani na musicien expliquer biso. Merci beaucoup yo casserole. Ero ya mbinga il faut pesa un respect pour ce total na parcours. Na banda musalo liboso na yo casserole. Premièrement, ken piano bosani. To solo nga banda musalo liboso na yo. Ero ya mbinga il faut pesa beaucoup de respect. Oyamba depuis que tunie masola Paris, babo retour nga na utaki afre décide, osoli li sola afre décide tembala moko. Bandi mbala moko ba question britandela moni batutu ya afre décide na pesi bino ba merci à trop. Ndenge boyamba avec chaleur talara botika ba Afrique d'ici toi na kati Afrique, te ya utika même pototi. Bon yo zo ignorer nga isiko seke yo otela yo bio banda musala liboso na Afrique d'ici wana na kenango liboso na 3 fois après yo kemba moko. Mais nga lobi yo yamba nga isiko po ignorer nga o humilier nga peut-être nga na pesi bandeko ya Afrique d'ici yo kendaki Afrique d'ici peut-être au côté qui Lubumbashi côté banzela ba train ba bis yo siko kenda na Ethiopia nga na kenda na avion ba sud-africain SN ya Congo siko yo kenda sans impact il faut comprendre que non voyage kenda que ezala une actualité te na monde nga na kei ba tutu ya monde ba sentir que non ken piana yaki avec impact yo il faut qu'on compare ka makambu il faut otela ka impact yo ke voyage ki nango na ampleur o batu ba yambela ken piana yo bon ken siko li soleza ezali ka réconciliation pito parler depuis pomba alliance ouverture et le ronine le gara entre yo na mission na biso ya mboka Congo. Merci beaucoup au moningai premièrement artiste et musicien soko bimisi album ozobenga ba journaliste obengi ken piano PC CDT nga zwara temps ya okendo somba CD ya artiste et musicien te parce que na fanda rapena na TV nazolobela ba artiste ba pesa nga eloko mote siko depuis kindenga za master na ngai abimisi CD ozo reconnaître que master na yo asa master yo ko benga epe ya ndeni ni abimisi CD ba ya tuna moni bango na TV ba yo casserole ba Tony Koko ba master mususu ba Didie Nzita mais ndenge nini nga obengi ngai te yo bani ko attaquer na zela kasi ata yo moko siko yebisanga depuis ka auti France mais era bimisa disque za momanga na utaki Afrique du Sud na momanga nga nazaki na chaleur makasi so yebisanga muta na chaleur nanu ba auti pe na musika na chaleur na yo muto zoluka nanu chaleur mu pepe bima nani abenga muninga faut tozalaka na moi respect muninga era zo vibrer za na chaleur faut qu'on reconnaître ngo ba papi kader ba yebi masolo oyo yo mobosa depuis na mayasika depuis que beta ba musique a danger au monde mobimbe yebi abinisa biso donc abinisa kongwaza parmi ba artistes oyo makoloniata Zénith ba Zénith ana ba Olympia bango ba nyatango mais nga sikoyo na l'équipe depuis que na moi avantage po nakenda mona zela nakenda mona kasho place papa naso Nelson Mandela sala 25 ans de prison parce qu'on nakenda pena na misé wana na hôtel siko bilamba Nelson Mandela siko alata na kati ya prison donc ele côté là déjà kokota déjà na misé place Nelson Mandela zalaka donc l'équipe déjà na mutu avage États-Unis mutu donc on les a placé moko batu baluka ba mona siko ken piana kei amoni tu parles ken piana to sola na bien s'il te plaît po yo lingo le kilanga malobe micheze ya ngai na tala biaka le kara mutu na malobe biaka ba pia pegi ya ba kombo nani pacho RFI ya ba pegi ntasa biaka na ngate bon désolé mais grave ya te to sola na moi muke ken piana to calculer mabanga ba boka so na ba disque ba musicien to calculer kasi te ngana ba to calculer kasi bana otanga kasi nazwa libanga na 6e chantier Kofi nazwa libanga na album ya Wera omoni 2e générique ba boka o maso lobeso boka aboka nini so lobeso pe ba crine ba kimongo trop na bosa na krango nazwa libanga mabele lisi era azokufa
mabele lisa kufa yo siko atake mbiaka menga dozala na yo na kofi ayebisa oke fo kopiaka bayoyo na batoni koko tala musicien ayebisinga na kopie yo tala musicien oyo azoyebisanga yo komisi ye méchant yo tala siko musicien yo ozoyebisanga lisolo eza ya réconciliation toa na fimbu news yo ndima oboyaki déplique pas Didier Nzita na histoire ya biso totalaki mais omoni déplique ezokokoloba naza boye nayebisi yo comprendre que loba anoka nayebisi yo déplique nakozwa occasion ya kondime jamais tandis que nano apesinga CDT na nazwi CD ya déplique te nazwi nano appel ya déplique te na ntango ndima ye te fo boyeba babilo mosusu ke no artiste asintéresse na yo te yo sikoyo kiwelisi wana ezalaka te biso tanke ba chroniqueur to ape ba star ngana nete Didier Nzita te ozoyebisanga ke oleka na émission Didier Nzita yo beta masolo na ngota na comprendre yo zaka na lokya yo beta masolo na ngota nga Didier Nzita afna ti pourquoi na ti fourmi devant ba ken piana donc yo kotanga komba Didier Nzita na comprendre yo mto pesinga ba question zanga tozongi no pa pomba niance poto sola mwa mukel sous ouverture masanga ken piana osenga DVD, CD, pas au ouverture. Ouais, moni, batutu ba la pomba nias na momo. Na film news papa piqué. Voilà, bicho. Ngala mutu na affronter makambo. Donc ba musicien tout. O ba finga bino, hein, faut ça loi nuance. Donc tout côté na ken c'est la famille apesi ba raison na quoi. Voilà, tu PC CD za na carnet to vidé ka émission. On PC CD. Bo pesa na mbote prise. Dans na film news ya ngo réconciliation salami. Marambo to silisi yango a papi keli et sili batba lo balisuste. Voilà un exemple des plis qui sont ta fingo affronter. Mon discours qui na comprendre que ça qui likambu ya CD. Pour musala na ye. Ko benga pona boulot na ye. Voilà. Siko donc Kitoko. Voilà. Merci pour ma nuance. Encore une fois, Ken Pianato continue sous moi mouké. Yo jugé nos disques. Tout ça dans biso critique na biso ba chroniqueur. Tout ça dans artiste moi pembeni. Merci beaucoup. Merci yoyo. Nde na abo na ko zo CD. Ba tu va sanga 2 jours yoyo ka CD. Siko na yo décortiquer siko ba vraie chanson oza na kati. Parce que nazalo yo kaka ba appel déplique à Betty Danger. Ngako nazalo sa ba na poto na bokata ba appel wana bo benga pa na déplique. Bozo fanda so na ba bikoki kuna bo benga déplique à Betty Danger. Bokata bapel bokata naza messe moko na Londres na mais faites attention ko benga makambo déplique donc na minute o sikoyo na ke ndo zapena CD na yo kapé bilengi o bino bana poto bozoka donc na minute mutu moko te journaliste moko te elle a question ya masolo déplique parce que na réconciliation c'est ça l'ami déjà papa pique aza master déjà nenga za boye tala ya za boga to na ba artiste msuku to baba vilain ba ça la success ko les boga boya ça la succès naï malgré biso ba ken tozo boya mais photo merci encore une fois pour ma nuance expliquez-nous biso ba stratégie d'andé nini oh tient place pour la promotion il y a ouverture et vraiment makati toujours booster quand on est dans la Kinshasa mais surtout officiel album siko toujours dans salle na Venise voilà donc date c'est pesami déjà to pesa siko date to kale date parce que ba faut délégation faut utammi kili et ya to la paix le Mons Merlet Tangigora azwata moi déjà Jogo mais ba longo avant moi déjà bon ça na ma Côte d'Ivoire pas longo et avant mais ba pour ba José Mpoku bazali non biso na lobaki on bien na lobaki naza na comme lokola résident gabonais mais naturalisé congolais na lobaki ke coupe et oya na Kinshasa mais rien n'empêche de soutenir Master Nanga le quoi balongwe gloire à Dieu to tikali sikona simba na biso tozo zela sikoyo coupezon na Kinshasa voilà donc total le monstre total la paix Master Nanga Fodé doré il y a pas bisinga ba Brazzaville total ko solane il y a pe fazala donc ils a concert moko et aux akito donc ya mabapa ya moi mingi voilà bapa ya baza moi mingi yango photo tala par rapport à ba date tu bi ba poto ba tutu baza misala beaucoup temps à peine retirade yo che date retirade pas che date ba problème te dans musique à Congo na ko mona moni mutu tala star ouais omoni boyokani déjà on na plateau pardon na lo bakay lo mo boy to saka mo expérience moi moké so ba tie match peut-être ya renaissance na nini na veme ba tie match na match peut-être vita imana na nini na martyr au moins que vita na martyr ils a plein veme pe ils a plein mais na Kinshasa ba to ba aussi la carte na banda ko ba to ba so c'est belé koleka ba stade wan donc so la ça que étendu à République démocratique du Congo
tellement vaste. Place eza pour na bato nyonso. Place ya pour na bato nyonso parce que héritier peut-être na oki obeta na Béatrice. Na limite que Kinshasa mobimbe tonda na Béatrice. Soki tondi biso tozwa oyo ko refoulé wana bon ya pe côté na biso donc étendue à République démocratique du Congo est tellement vaste que mutu na mutu c'est que obeta le 10 wana pour ça exemple président biso za na etoke en avril donc tozwa temps na biso non ya promo bato ba comprendre banzembo moni kin na ba comprendre vraiment banzembo na biso bien te na banyo sentir déjà que kembo pena et comme il y a un hymne national et comme il y a pena na makambo na Kinshasa donc malem tito koma na date wana yango to booster pena promotion na biso to sa course na mututé voilà il y a tout alors ça la gagne pena parce que musique biso to sa to luka ka ke Eritiana lia bien Brandia lia kitoko Masananga Fabrica Salé sa mère na biso na linga mingi voilà Mama Terelia kitoko Robinho pa otala ke palin fouet dame makam biso tout au luka gagne pen donc ba makambo moni ranking to ben en ranking te za concurrence musicale ba tu faut pas comprendre que lo peut-être ba fanatique ba comprendre bien te concurrence musicale ekotika laka kosi la teti mokile kokufa po ngana na sala album nanga na kolinga teke ya Fabrice Lekayanga malgré toi ça masananga na kolinga pete ke héritier Lekanga na kolinga te ya Robinho idem bango pe ba osala bongo ya ngana concurrence wana ya ngombe ke sala ke to sanini to poussana voilà eza bongo alors depuis ouverture ebimi déjà pour ma nuance aussi il y a appel à nani parmi bamaso évoluer na bango na maison mère telle que vérité watana be ba fabricaz ba Robinho Mundibu ba na ba vient na bino pe ba leka liboso ba kabosé tel que ba JDT nan pena bengio qui a des en tout cas donc vous avez l'expérience de quoi tu es capable pas te belé liboso non papa chéri Bina Dama yepena akoma ki pena na page officielle na na mona chetani ferego là na joie qui ba félicitations à Fali pour par correspondance pas fego Fergani la mère na vie nanga like makengo ba voiture rebelle na joie qui ya kabose boulem na joie vie nanga give bronda de bodina soleil wanga ka vene tombera j'ai toujours ma belle na joie ya fabrication za kine na Belgique na Panin na joie Robinho na kutana ki na émission à TVS na na plateau na ye a permettre kinga quand même to tous à la plateau il y a Mignon Abraham non tous appena Gino Caporich a félicité nga donc il y a plein il y a on a bien l'album des artistes parce que bande on a mon artiste ba fungole nga pena mutema bisinga ki depuis ko ça musala bien alors comprend donc l'album des artistes na lingi ba artiste tout ya Congo mingi année 2017 to mata to leka ba nigérien to leka ba ivoirien to leka ba communauté tout africaine voilà to matalikolo na c'est pena ba initiative nenge fali pour tout ça la studio na na senga pe net le roi de la forêt biso pe to abana na so pe ba bete la biso studio na biso pe ya wenge musique maison mère to ka ko enregistrer banze mon biso wana so la biso bien côté papa chéri a beteli pe bana BCBG po basali bana voilà bano bazo osa musala ya bien so ba ocha biso pe po pe côté na biso pe en retour ndenge nzamba osunga biso na mukemke un jour so pe to comme na bala rebelle biso pe to sala ngo idem pona bande ko na biso o ba ko ya donc ça ba idée mo bien pona musique congolaise quoi voilà merci pour ma nuance je crois que si vous organisez déjà donc si vous organisez déjà et si li donc makambo et si li na film news aussi si makambo merci na JBK production Manix Chipuk le véritable cashman ya otalayo wa bena batno ba soutenir Europe ça mbote venanga like makengo ba voiture rebelle papi Kader donc jogo na biso moko 5 chantier toujours moto masananga trésor ya banzale mutaso betsa biso na Venise mutaso betsa biso na Venise wana yo koto kei wana déplique tabeta biso na Venise trésor yaba et puis j'ai l'honneur de vous présenter Lomon Semerlet Tangiboura le meilleur joueur gabonais yene makambo abi Kalaming te no beta aux États-Unis na continent na part ba production et puis na landé sous na Chine na geta la sous ba entraînement na Chine mambo belé donc en tout cas na habité quoi et puis on peut ça Malik numéro 9 na bango à Gabon et puis on peut ça gardien il y a Gabon Didier Ovonio donc ça va bien au fandi pena que Didier Ovonio bengi on appelle vidéo na site dali
senti Didi au vonner sur des Obayong on a niveau na bango te. Obayong commis des jobs là. Si tu Merlin lobby des pliques fat bête la nganzembo. Facile la nganzembo parce que tant que Merlin snappé équipe mobimba ba bengi singanga les seuls musiciens na kota qui pena ti na kati hotel bango tout aux arrêts qui wana donc bandong masana ndong donc tetia mabe tout arrêts qui wana donc c'est la famille et puis bonne chance la République démocratique du Congo coupoyo ibenge coaché merci Pomba Niance akei na habité eloni okoloba na remercier Pomba Niance remercier nga mutali boso ponga na sali boyoka kasi na remercier parce que yambi biso na émission na yo en tout cas merci yo Casserole merci na pesi Pomba Niance merci parce que la kisi bolingo oyo bazana ngante bango na bango ba artiste ba jeune artiste na pesi merci na Adel Jogo Bagou Danger Adel Jogo Bagou Danger venanga Jimmy Belau Didier Nzita Vering Strong yo ebi émission history donc na pesi bambote et belé na pesi bambote belé na Papi Kelly Angel Moussoeli Makizembe yo ebi ka Richard Amelin ba Carlos Kabasu merci na Judith Massi obosani Judith Massi ya Jean David Kiambote venanga Jean David Kiambote ya ngwana Zeti qui Rivero qui Regeni Kumbela Louison Mbata second round boutique à danger na Cape Town na pesi mbote ya trona Eric Limbaya agence les Miracel agence Eric Limbaya yo yebi na Cape Town wana ba Trezege Muzala Youssouf Pourada Demide et Youssouf Pourada donc ibatu baza vraiment ebele merci à yoyo merci Ken Piana plutôt palais tokutani bongo mbala sima pour la prochaine émission merci encore une fois à merveille Kadima merveille merci moi na mwasi moi kitoko aux États-Unis à Célestine VIP na bosanité Célin Fumu yo yebi Gelo Bonenge na pesi Rosimbu tapé bambote merci yo. Toujours aux États-Unis la pensée pena master Didier Kossi DKM Cédric Kossi CKL merci à vous merci comme ça à Christelle c'est que Christelle toujours depuis les États-Unis toujours scotché branché merci na Adrissi l'Impère Jack Wazari na sima caméra tokutani bongo mbala sima toujours babi na Paris avant silisa désolé à London masalanga Blanchard Bola Fuma Bilele na bosanité donc Ousmane Sana donc baza vraiment ébélé Patrick Toto Ilunga Yannick Noah Stupira Yannick Mumba Mama Sanangai Blanchard Bola Fuma Bilele Babi Thierry Bouda encore une fois na présenté ba condoléances au père de mère bien que tout le monde n'était au bengani peut-être au communauté mais na présenté ba condoléances John Modan Waza Tozanae tokutani bon traiter prochainement toujours Fimbu News avec Papi Kelly à suivre quoi merci Adrissi l'Impère Jack.